Neto fika bango na. Donc, l'isolo nyo fait en fait, petit à petit, on n'est pas là pour exposer la vie privée des gens, mais ça fait quand même plaisir, ma révélation, monsieur Ezobima, ça nous oriente d'où est venu le problème. Donc, ce qui fait que, Barry Gokin, vous avez un contact direct, na Peñel, pareil, au jackpot. Jackpot à Mobali, à Yenae, au Chili, na Congo, patati patata. Donc là, déjà, tu as un cerveau moteur. Yamaramu Onyo, So Oyo, ils avaient béni. Parce que l'émission à Sali, et là, l'émission Kanda, il voulait se libérer d'une responsabilité. Il savait ce qui s'est passé en fait. Voilà les lambons fort. Ce n'était que normal. Là, ça va passer 1800. Ce qui va l'oublier moi à atteindre. Vous comprenez? Donc, moi, ce qui me dérange le plus, c'est de savoir. En fait, dans l'idée que nazalaki na posa kosala ata live te me lelo nabikaka nasala live lelo parce que bato mosusu bapekisinga ata bavoka na kutu bapekisinga babi nasala live te alors namonaki kaka ke ife nasala mpe live po biso tutu wa bakongolais alors eloko moko eza wana ke Congo eza misike ti sikoyo namoni banga moko bana omona ke Congo eza misike tata parce que Congo eza na baproblème moko ndeko na o moko akobare yo awalingaka asisa o gaz Deniles webike Deniles ababoyinga fort na ba émission tout asali mais nga nafutela Deniles classe ya bana neti lelo ata ba 3 fois déjà napesa ye mbongo Deniles c'est un grand escroc Charles Bagia pasteur wana dane pasteur te alors nga pe pecho na penel wana nga na eba penel te penel nga na eba ke pa Deniles ayela nga penel abiki eza cop oh ya zoa ka eza cop bolinga na te eza cop yo changa mwala moko bunga na kenanga alors donc, ça veut dire comment qu'on utiliser Peñel pour la cop bala mais si lelo ateka Peñel yene mutu commissionnaire à Peñel alors lelo ba fille belé wala na biso ba bulelo wa biso mibali nde to amite ya mabe biso mibali biso ndo tozo panza Peñel na TV tozo sala eba tozo panza mamutaka na ngai na kwa ki ata vidéo ya Peñel te na réseaux sociaux parce que naza ata wana te mon frère bamitaka na lelo Peñel ebimi eza bamitaka na John na ye wana wazali na États-Unis so tali ba vidéo wana bien so tali ba porte omonaka wana eza États-Unis eza te baprofite ndenge bamaster nanga baosala banini nani bakempia nani baolobake tolakisa omutaka kaka nao zongisa Instagram ya jackpot nasongela beta bino makambo Peñel bokama fort Peñel ndenge aza bongo mpo na nga namoni aza sorcière aza fille moko boye nzambe balimisa nano nini naoloba na bongo eza nzambe aza vraiment apesa bato na bato na ndenge na bango fille wana elo nini asala te mpo na fille wana azala bien bariko king baza wana nga nayaki na king na babule na nga natonga site touristique na nga na maluku nasala makambo tu na nga kuna pele Peñel Range Rover bariko king baza wana toyebi
pour amoni pecho na ata moi c'est on dit biso de là mon frère to va na bana mboka siko il faut pas la rap congolais jamais mutu mo bo ite abo bana bana mboka lo ba kia bala mutu mo to bite il faut pas la rap congolais so za nae mais siko ba congolais ça mo mo na biso lo ba étranger tant aux on Congo ba mo na biso lo ba étranger lo ba Nigeria lo ba na Cameroun mais tout là ba congolais vous en voyez pecho ne lo ni na sala na ite na sala tout pour na za la bien. Vous comprenez, ça tout pour nous aller bien. Mais petit mot à la loi, Denis l'esprit, à la qui n'a pas vu mot, azote ka petit, azobe na petit, azola qui sait Dieu mususu, banini. Alors, nanga mona vanga qui m'a na otala, pour nga ba lo battre la silence na otala na. Pas m'embêter ça. Bon. Non, en fait, en réalité, vous allez pénal en bolimo ya mona. Mais mon cher, si vous avez un moumi, yo mo yika ke si vous avez un moumi, vous me la mystique fort. Vous me la elo mo biso mo to e ba te vous me la ni. Vous avez tout suba linga bandumba babala bandumba ba pale. Asigné ma balindumba ba finga mais oh mais wala bandumba mais ya occupé na été quoi lingi moumi na. Omoni. Alors petit wana avec petit mo we aba linga ka to za no moni. Tous en a avant moi les petits on a ma réseaux sociaux on a bien petit zo Instagram na ngara musicien bani yo zo ngo simba ngo parce que na nga mugo et simba te na sala bona zo comprendre petit avec sanga gala rondo on na zemi na za zemi zemi ne on na rondo pampa abi c'est bon tout ça on dit tout ça na obota. Vous comprenez? Si petit homme jackpot pardon, on a battu ce qu'on a. La bimara jumo na gena chantier. Na gena chantier la cosa sta misala na ozo ngabona yo mona ba test mi bala la kinga de test. Ana wondo. Alors na bige na binga docteur nanga aya ola ata ote docteur no ate na boina ngaba docteur baninga ikra ke ga États-Unis na cosa sta ba test petit nanga. Yo la kino kunga docteur na ya wo yatina pale en salo bani o ye pa ke ga Italie. La mona mo pedol maman impoli. Vous comprenez? Moi si pas la rana c'est mobile. Jamais moi ça goza ligola mobile mon frère. Impolitesse c'est grave. Alors ngani za bongo na holo ba chami nga goza ngani za bongo mon frère. Na linga ba mumia marque. China ba indien ba chinois ba ni tout. Picho na goza oban sangane lo te mais ezala ya to pesa que chance parce qu'elle va congolais. Mon parce que on a biso moi si à Congo et que au congolais to pesa chance. Mais linga di chance na ngote mon frère. Les lois lo bakio ye abo ya ginga ngam na chasser na palais chenga. Ngam na bengane na palais. Mais na kina za ko vendre pas maman na bango asala ka bilokos. Mais la kina ba vendre mon frère, la place va vendre, c'est mon frère, ba qui salari chenga. La jeune hôtel de flip to vendre chambre mo ba kange. Le lo ba lo ba beda chou, o ba nani ba foutele ba mbongo pour la bio mon frère n'importe quoi mon frère. C'est moi qui a payé l'argent. Pour moi na bi ma cacho. Famille ni ya ne pesa mon frère. Y a rien. No money. Ngama futa mbongo. Pasteur Denis Sakei aventurier ko yiba ako senga ba mbongo to. Est-ce que ngani za kuna ko be pa beda chou ba na ko senga mbongo. Nga. Iba yino neni. Est-ce que ba jeune na ba linga la ga. Biso to simba bloka ba papa te. To boko la bloka papa te on fait to sala mbi na biso boko biso ba jeune. Biso to mbongo ba perdre. Alors, Denis Sakei a sengi a sali ma mandiatisme ne pa ba jeune no ba banga. Azi ba mbongo ayi ba bomi mbongo na poste na avocat na mon frère, avocat na témoin. A Denis a plus un bon qu'est-ce qu'il y a un bon. Et tu vas peiner avant 3 jours à cacher mon frère. Si famille la maman est là, la point de ça va être. Bakangela ga ena noni parce que balati ça mon pe mai kalamba ya bete dia bon aéroport. Non, bati la mai kalamba ya batu mon frère. On prend un peu de respect. Mai kalamba ya mon bail n'est pas lié un peu de respect. Tout respect à la batu. Mai kalamba
abimana mwana kindumba te abala e tout mona ma mariage mon frère tout mona ma mariage on a tout petit wana bakanga ya kena osala test ya corona jeune moi mema esi wana kosala ba test ya corona kina fili ici ndo ina ikop Bon exemple. voilà azole mobile fili ici petit wana kosala test ya corona ndoka bachaki plutôt akina mema abimte hein. Bon, place wana lobby, jeune moi me marre pour la test ya corona, mais version mon azwa qui en fait koza ba tumoro boye yona bango courir les gars bien en Afrique d'ici la beta carte na deni, ba ngaba simbiso sko touche, ba bing sa penyela ke ko fêter anniversaire na Jubek. Yeah. Ba meka ba ni ba yeah, mais nga ema ka mon frère nga fille d'ici. Nga fille ici na kozana ba touté mon frère. Nga kozana ba touté na fille d'ici hein. Moi je cause pas avec des Congolais à la fille d'ici. Nga solana ba sud-africain. Nga solana Congolais à fille d'ici. Ba jeune ba nga ba sim ça touche. Na yebi ba moté, na mona ba moté, ba monde ba yebi nga. Vous comprenez? Mais nga na yebi ba moté. Si ba sim ça touche, ba sim ça petit on touche. Na place ba sala la test à corona ba kangi petit. Bakangi petit mutaya ilaganga vient colonel Mpépé aya babengai pa via ko dossier wana kangi petit penel azunga kuta tsana kana tikaka na tukenda china kasho acha petit wana kata pale petit cha ba mobulu banini na boma moto na bi colonel apesa ko colonel Mpépé montre na mona PHR achena bala apesa 400 balles na biti biebo le mista petit banini ngai kutu omo bulele nga bakanga kwa bali nga bala colonel Mpépé rien depuis tu abima babimi singa abimi na ke pitala 3 jours na futa la mon frère 2000 balles petit abima ayesu noté de chambre petit avana na chambre le longo wana to GB to di maman na parler na GB bali gote mbaeli tout na parler à payer tous les plats parler nga kuna yena pour nga kuna na pour le coup na comment na pour te na bala ou dans rien du tout. Alors, petit ou bloqué Instagram, mon frère, tu peux pas na liste petit na vraiment c'est pas tout ça c'est un problème. Tu ça la vie là, ça vie là. C'est bon. Petit a bloqué Instagram mon frère, a supprimé Instagram pour tout le monde va fibre comme là, a supprimé Instagram là. Vous comprenez? Na bengi na loba iko trotter, na bengi kaka ba kenpia na ko ça l'émission mon frère. Petit a besoin Instagram. Maman, vous avez mis ta gamme sur la monnaie, on a évité. Mais le bateau, on va gagner na bois qui ne rien, raté. T'as le bateau, on mis ta gamme les dents, raté, et là, j'ai côté, la cicatrice. Grâce à l'opération, petit pénet, tout ça, 3 mois. Tout ça, 3 mois. Faut t'arrêter de l'hôtel, on a dit, c'est la salle à rapport sexuel, il fait la salle à 6 mois. Nana cicatrice na libumu nana batatu na mabogo sikobota la jora na libumu mele la muke Wow. Iti to egibiente. How are you? Ah? Na Egibiente o banira. Jackpot. Na lobby boy. Yeah. Tozo yoka les solo nenge les gars qui parce que bah te belé là bas commentaire je pense que ndega la loba ba congolais belé baba ndoki. Vous savez lorsque vous ne connaissez pas la vérité vous faites des films et quand on vous dit la vérité beaucoup misko ba victime et ba défenseur et ba vérité là au moment où Jackpot est sali Mike Kalamba Zara salut quand on dit la vérité bah to ba komo ya loba yo botama na nzetete si ça ne vous intéresse pas cassez-vous parce que là vous commencez à abuser. Ce qui le coûtait, vérité finalement, restez dans vos maisons. Parce qu'on a un moment dans Kindoki. Le monsieur, il explique ce qu'il a vécu avec Peñel. Yozoya, oh, Lukuta. Tu étais là? Yom doit la version solo ya okota. Place moi itigali 1. Au kota, vous pouvez aller sur la version. Nous, on est là pour écouter les concernés. Azazo ba mobilité parce qu'il est salut. S'il va tomber, tu peux te calmer. Bouquet balabila dans le commentaire.
Bolinga masolo buzoba quand vous ramène la vérité, bokomi kozala ba blessé. Tant Mike Alama Robaki a dit Makambo na bomba la montée ma boye ba un jour. Et aujourd'hui il y a des témoignages qui arrivent au lieu de coller les larmes de quelqu'un à la réalité, allez vous prenez vos narines, vous commencez à péter le cap. Mais Nagi pétango, Nagi pétango na Salva tout, tu sais même pas qui a publié aux autres bêtises. Il y a moi, nous, attends, on live, il faut y bébé à la fin. Continuez. Nagi pétango avec ba fongoli kefena de l'île. Na ba kempia. Alors, na ici ba on age to ki mangote quoi. Ou la mboka na biso. Pecho na sali mabe ya epele pa batu pa mibali, asali epele to chaka bala ranger. Ozo comprendre, o gagner a gagner. Ozo comprendre. Net de l'île si ya boule que ya yebali fort, ayeba na ba gouverneur, ayeba na ba nani. O eza tanga fati béton. Ozo comprendre, o eza tanga fati béton, mutasali mabe yende ba okanga. Si to kocha bala ranger, to kocha bala ranger pour tout ça parce que yo bo Instagram abatu. Yo bo Instagram abatu ba kolobela ote. Yo bo Instagram abatu. Ba kolobela ote po yo mwasi yo okei okosala buzo bano libanda. Lelo baba fie bele ba mona biso mabe. Ba fie bele ba mona lokwa biso to amta mabe, checkpoint apo, checkpoint a publier penen na ba Instagram na nini na réseaux sociaux mitakala. Est-ce que ngana yeba gino mama mitakala na bana. Est-ce que yo kasi petit penel a gobi misa mitakala na la kisi nga loki checkpoint taba mitakala na nga yango na mbai na nga ba osala rien ngana yeba mama mitakala te. Vous comprenez ba petit le ya ba États-Unis wana ba lembi petit wana ba zumi takala petit wana ba boaki wana réseaux sociaux na bibo zana na éclaircir na ba to bana commentaire et Salva Tumba yo na rebloquer tu commences à déconner. Ce n'est pas jackpot. Jackpot Temutu a publié ma vidéo est aux États-Unis. Donc calmez-vous. Il explique la réalité pour vous là ici en Nzoto azoloba ah. Bon Jackpot question. Si vous prenez zemi na yo, beaucoup na niveau ni. Ah bokabwani, boko kabwana mezemi tkalika ya yo. Oui ma zemi wana ngakuti na mwana nga solo quoi parce que c'est la guerre bukuta banaga ba. Parce qu'aucun bon on a des Lilles. Parce que des Lilles, c'est un escroc. C'est pas un pasteur. C'est un vrai escroc. Des Lilles, c'est un ma pétuana, ma belle. La loi sale pour la pétuana 5 000 $. Dans le terre du fleuve. Pour la ramener à la caleçon. À terre à la caleçon, faire l'événement. Vous comprenez? On a fait ça 5 000 balles. Dans la Xara petit qui est, ouais. Dans ce c'est sérieux, ouais. Au petit moga ba olo baloba to gana bala mais na mo ilo no la réalité mon frère nous biso za lokwa anglophone to va na pa anglophone to aux États-Unis na muta va en Afrique ici au ba isa mutute avec tout le monde comme moi aux États-Unis au ba isa mutute pour ezaka pays ya na moto aux États-Unis za royaume mo soki kuna vino bongi te bango ba uti ne ba États-Unis ba ina ba Congo pourquoi on la biso to uti na ba Afrique bongate ozo comprendre tout la petit passage banini petit palasa la ba biloko ne ba banini ba so na mona ka ke nga auto touristique na nga gaya ya ba venda ku so na mona ni ma ba le ba biloko na ba jeje ba jouer mais on imagine Zemi quand même tant on annoncé yo et que aboyi docteur no ya na ndako mais on imagine quand même Zemi. Tant que mon gars qui bosse du test au moins test et bani hôpital à qui se gagne rondo. Andi ni abi ah c'est bon. Yaka. Pikait, ni ngabe nga docteur au bout de docteur na mona on peut suspect na tika na. Na pe ki sita te na mona na fuite ici da loko la très bien. Alors na mona on ga yem tida ngo ba je na tika na. Na tika na. Yemo ga lungo na pale. Ngane na ibise ke petit na moni ke o mbuye nga fo ngana ke na babulu na nga utonga ba palin ko sala ba site na nga ko sala ma mebele alors na ki ma stress te ba mutu paste alors vraiment
bikende non chez bino to manokuta na kaka nde na tongo na wala muki adie tanga kia kepe sebango nga kitaka ete muna mutasala mamam na nga sala mamam na nga yes kone na chaka ya administrateur Instagram na nga bosa na ka osenga password eloko nga alandeli petu wana oyo lelo ekomi makambo boye eza makambo Instagram na nga petit asupprimer Instagram na nga ya 250. Le criminel revient toujours à la place du crime. 250 000 et quelques abonnés à Pasteur Mike. Et pour moi, le Loi Bandela n'a pas déjà Facebook. Aujourd'hui, ça se répète avec Jackpot. Chico, base il y a séparation avec les amis car rapport à Instagram où il y avait encore des problèmes au yo ko gérer. Parce que yo zanoko. Quand on a dit Moussa Lanzamba Leli, tu comprends dans sous il y a esprit faible, ma prière, ma gêne et simba. Te yo ce qu'on non qu'on nous bouti a fait décider d'obéir à côté wika par rapport à game. Ndenge ni yo au qui vous maîtriser. Enfin, na bete on lui solo mon ouais. Omoni yo ce qu'on a voulu ni plus. Oui, magam tout ni les gars mon frère. Omoni babula batu eza différent nga ko maîtriser moi nana pour na maîtriser la côté là rien mais plutôt on a aleka est-ce que aleka qui est là ala petit mot oui ala laisse deni laisse moi ça bien plutôt on malade mutu il pas gabela mutu amela bakisi ala docteur na États-Unis amela bakisi bani ngabu na ba kubu ba be na ba États-Unis ba bike petua na États-Unis ba mama ba problème ba ko les États-Unis te ba okanga so à États-Unis ba okanga ba luka petua na États-Unis ba fungolela ba caisse na États-Unis na petia mutu alors biso to eba itege o ba eba don fa embela biso ke mopa zoba mai kufela mbo mopa rana mudalia biso to ebagite denile sae ayelinga pichwa abige pichwa la fwe piti ba nini mbo na ye bo sane wa mbebele ndo wa denile mama na metu tene bon esco denile awe batege neza bongo biso to kanise na ba kanise mara pale ti shi na pale wasoda wakangi ya obulu kwa nenga kola na gouverner agena sepa wa gouverner ça veut dire que mabe na ye ba gouverner ba ondi maka ko ala mabe non mon frère Congo za bisonyo so mon frère Congo za mutute picho so la calme tonga to la mais ala ne calme te vi na e bomi na mo via palente ya za ni mo sa palente ala mo sumo wo so video mo wo uchibo azui so video mo wala ketego azui so video mo wala bo azui yiputane zake azo mo la na ala na mo mbet mo bien ameli shisha na évité alors biso ga suna ba boule wana te biso ga boule mo to tonga to va na calme ba la mwasi mo ga bien bo va na plan alors au moment côté est-ce que c'est ma maîtrise na la noko na maîtrise ki mo na mo ki mais petit wana tête denile sous tête on balé bata la tête parce que la chaque jour na téléphone aloba ni no yaka boitua na bala yaka bomona jackpot on mona balibala yaka boitua na bala yaka kwa ne denile sadala ki alaki na chef na enda wa oteka alors to libérer to bi ke na mon frère ngakuni za butina olobela mama petua na olobela mama petua ngai na lagi na posa ga Instagram na ma presta na Instagram parce que na bole la Instagram na bon siko siko na ba niveau oyo ça veut dire que ba debele ba kana na picture na ila ko tungate debele ba kana na picture si ba bisi ba video na ina ko na kamo fo na mun ba video ba to ati na ba video ba do check quoi eza yo sali boy preuve eza kaka ke mama otala libumu nanga
eza na cicatrice botala nga azala ba tatouage ebele jo wana aza na tatouage ebele voilà naobi edi merci ede nga nano bato omona mpe motu ezopete na bacommentaire ede bango bakitisi piodi na congo kuna blokele nga bango en fait jackpot elingi natuna boye ntango scandale wana ebeti parce qu'il paraît apubliaki mpe bacapture oyo bosololaki na ye moko apesi yo version nini nalobi ntango scandale wana ebeti j'espère que tu as eu le courage ou un moment ya osola na ye moko ayebisaki yo nini nasolaki na ye te mofonga na blokage bandakala bandaka akela alimo apale na blokage bandaka na bengana ese apostali bacapture moko boye ya discussion na bino mibale mais wana eza ya kala to otali badate omona yango eza ya kala eza ya lelo te ok eza ya kala fort ntango ayebisingaka eza ya wondo alors bato nanga bayebisingaka bi te kogangele nao te kobengana ye te vraiment il faut benga ye à l'aise azonga na palin kosola ne calmement oyeba mama ndengi wana nde atindela ye bamessage wana baby kam yaka nanu pardon vraiment yaka banini tosola calme bani po toyebaka makambo ya wondo wana très bien so ye moko peti wana na maîtresse akomprendre kaka ye ti akenda abima parce que akomprendre ya na comprendaki akomprendaki mizoba na ye parce que c'est un orgueil aye que moi j'ai l'argent mais tu as rien man rien waloba rien tout baya ane baosala ata nde balobi bakofunda na deniles bakofungola biso kese na deniles ezaka mibali moko boye kaka lembo to bake basali yango bapesi bango balaa bani bango moko balaa rien parce que période oyo po ngai nazalaka na basatellite kontrolaka congo nga na procureur na bango nyonso période oyo yo balivre yo Peniel azala beta na avocat moko boye ya Eliane na otanga kombo te azalaki loge na rotana soti balivre yo ye ekotisa mwa lumbe na nani collègue Barry Gokine donc ti bapesaki wana bapesaki yo cadeau empoisonné donc au moins on a une version donc jackpot ngai bon je peux pas applaudir makambo ekomi mais je pense que quand il y a à résoudre un problème témoignage à jackpot c'est la photocopie de la vie de Mike Kalambai jackpot azaya anoko ayebi vie ayebi makambo soki noko bien ndani akei mettez-vous à la place de Mike Kalambai. C'est facile de critiquer les gens sur les réseaux sociaux, de douter, on s'en fout. Le mal avec les Congolais, lorsque vous vivez mal dans vos couples, vous n'avez les mal, ils à la partager, ils à la véhiculer partout. Lorsque vous êtes incapable d'avoir la joie dans vos vies de couple ou soit dans vos familles, vous vous appropriez votre malheur, vous l'avez partagé en haut, porte par porte. Et il y a quelqu'un qui est concerné ici qui explique la vérité. C'est dans la forme, Nicolo. Oh, bon, moto. Wana bazaba wana mona ebine na gosere banini boma moto yo peti na nga baninga ko me yo neni peti na yo mutayibinga Instagram nanga yuzo ba peti na yo mais pourquoi ça peti na wana te go ibe Instagram ko kitsa ngo donc en fait sorti jackpot sorti il y a une vidéo à Peniel et alors Kindoke. Moi, je suis revenu en décembre na Congo. Au kan la motobi, on a salo mabe bandoki va profiter na malobana va saler mabe so akufi bakani maman. Ah, muto aloba ga saler mabe mutu boy. Donc ça veut dire peut-être entre vous, on mérite au saler chantage. Donc chantage ana yé tellement bon makambo te chantage est mis sur les réseaux sociaux. Ba toi dans la bango ba compte à rendre la state. Ba profiter na ba propos ya chantage na yo na bénédiction. Babimisi sikoyo ya yote me ya state me la ti yo sikoyo. Ya ela tinga sikoyo. Po nga ebe makamwana te. Nga ni za mona ta ba video wana. Nga na kamwe. Mutachile nga video wana memeza sera nga mo dans l'étage. Après cousine na la France. Biti pardon. Na ba commentaire ba tebele bazo koma awa. Bazolo ba ke non na video wana eza yote. Mais ba ebi ke non muto abana obimana
Peniel récemment, et ça, ni les autres extraqués, non? Très vertier, différence, non? Ouais, il y a le moment où mais dans le lobby, hein, mon frère, tout le monde a oui, n'a fait comprendre bateau à la nanga. Ngai, na ki na minicho na ki na sali, na yaki na juin, jusqu'au 3 décembre. Na sali 7 mois na ki. Vous comprenez? ouais. Tant on a commis la ki, na gagné maman au thé du fleuve. Au thé du fleuve, na sali 7 mois, na sali le là. Oui, 6 mois na thé du fleuve. Siko, votre un exemple. Tant on a quitté na thé du fleuve, na sali 3 mois, à goûter un appel. Tant on a sali 3 mois na thé du fleuve, à goûter un appel. Avant la goutte, on a pris une opération. On dit qu'il ne peut pas y aller. C'est bien. C'est bien, c'est l'opération. Hein? Oui, bien, bien. Donc, au Tchèze, il n'y a pas d'opération. La salle une opération à Kini. Rigo Kini ne peut éviter. Oui, oui. La salle une opération à Kini. Si vous avez la salle 7 mois à Kini, si vous avez la salle 7 mois à Kini, Kobimana momite ti 6 mois. Mais yo bimi. Nga bimi na mtu makasi na 4 mois de la bimi na momi. Kwa pechona yake azo simba nga fo banini o Oui. simba na mogo. Avec mafuta ntababale ka ngona tango za la mode. Kwa hiyo mwa simba na mama ndefu banini. Aina kite pote ka ukanakati. Siko za faute nanga. Ya faute nanga te pecha na babuzo banaye banini. Siko pecha na to sane suite 2 mois suite to sane 3 mois pecha to sane 3 mois. Mobile ne wazali les États-Unis, pecha joa na kazu pecha na Camerounais. Pecha ni mtasali ba filme. Pecha na filmer. Nga eba bilo wana te ye moko penel autoloba awa na Twitter ke ezanga ite za jura ene mtasali ba bilo wana ba video wana atinela mo masana alobi ke ba video oyo bimi eza yote eza pe ex na eti en fait ba video oyo ba filma na téléphone na ye atinela master na ye moko master na ye wana mutu abete déjà. Donc, alors, il a ivoirien, wana. John les ivoiriens, ils ont raté, mon frère. Il y a un lobby. Un lobby, oui. N'est-ce pas, bakanisa qui est aïe, on t'oblige ici en haut. Il y a mon lobby, et aïe, n'est-ce pas, bakanisa ivoirien, wana. Et ça peut ivoirien, wana. Mais elle-même reconnaît avoir envoyé cette vidéo, les vidéos, à sa pote. Donc, tatouage na cicatrice. Mais tatouage dans la mot, bino tu webi na la tatouage, oza ba tatouage dans biso to yebi batunde bazokoma. Mais tatouage dans la ngo, Joana za ba tatouage te, na loboko osu. Otala, oza ba tatouage dans na loboko. Hein, za la Sabino. Oza ba tatouage dans na loboko na ba tatouage. Si otala libumulanga bomona kota na kota libumulanga. Hein? Na kota. Omi bomana otende ko, to beta biso li solo, omi bomana te. Nyonso zo c'était ça va ndoka ba commentaire ba luka ba détail. Mais ce qu'on a longa na lo bagaga et pour même lo na lo ba. Na ba fille na biso ba congolaise. Babula te ke biso mibali to kova na ga boye to no filmer ba momi, to no la ba momi la ba ikan ke biso to sala bo non to sala ba bilo wana te biso to uti na ba mama to a bien l'instruit to ba mo ba zela te so jamais to ba no kanga ba fi to ba no la sa ba wana ba so les a kuti soni ne le lo ba kuma jackpot ni to quoi c'est pas désolé. Ah.
Ok, c'est bon, tout le monde. Jackpot. Yeah. À part, et l'autre, sur le baquet, non, Penel a la politesse, bani m'a mobile. Comportement ligne dans le juste de ce pays, ça va être. Autre bac m'a bécatinaï. Au le big non, à la polité envers eux. Comportement ligne m'a bécatinaï, ce pays, ça va être pour vos ensemble. On a une question à monter mon point. Dans le bureau, sur le baquet, non, à la polité envers eux. Comportement ligne moussou sous ma bé, ce pays, ça va être pour vos ensemble. Mon frère, na ebi ne na wolo ba te pour la main, oui na go ba no bandi la moi na izalo wa to fou là mon frère na la jackpot mon frère. Vous comprenez? Alors moi na ne moi qui là moi 28 ans ba ni na la petit moi zo yego la vie. A ebi no vite moni. Alors au matin na evo mais ça m'a trotté. Alors izara ke ala bien la vie hein. Ala bien la vie na ba ba de ka parce que mon ba toi au linga Lelo, comment tu peux dire? Lelo, par bateau, tu vas léguer les guides de CPD. Alors, à 3 jours, Oyo, mon ami la mise à base. 4e jour, Oyo, Garab. Tu vas la Congo, tu vas la King. Ma fille, elle est dans le syndicat. Ma fille, elle est dans le syndicat. Ma fille, elle est dans le syndicat. Ma fille, elle est tu fais une chance, il y a 4e mobile. Et dit, mais si bloquer dans votre bouche, c'est énervant un moment. Bloquer dans tout bouche. Toi, tu peux monter Rikera. Et il faut bloquer, on va place en signe, on va finir ma famille, ça va ou quoi? Ma dit que pour téléphone, on a un souci à décharger, on a l'administrateur, on a bloqué, baron. On a compris. Jack Loba. Il y a un long édition. 3e, toi, dans 3e milliard. 4e milliard, oui, parce que moi, si moi, je suis pas dans la calme, je suis mobile. Moi, je suis pas respecté dans la mobile. L'épisode de réveil. Alors, ils ont la Congo, toi, en Amérique, toi, en Afrique du Sud, toi, en France, toi, en Congo. Oui. Alors, ils sont la mère, ils sont respectés, papa, on a dit ça. Attends, papa, dans un bon hôtel. Oui. Alors. Il y a moi là, mon frère. Bon, si je mets à mon réseau circuler aux États-Unis, balobi, ils ont entourage, il y a pasteur Mike, Moto, et Bondi, pour une la vidéo, on a pour regarder, il y a ban. Que penses-tu? Il y a un propos, Oyo, et comme il sur les réseaux sociaux. Quand on a dans la race qui battu na poto, bah, on condamne directement la poto. Mon locaux s'est lavé na poto, bah, on l'a ozo kosa. Mon colopo est repéré sa version na yo, bah, le deux a fonoko. Donc, nous vivons dans une génération où, ceux qui le cambouzuyo, tu n'as pas droit, en fait, à t'expliquer, et tu n'as pas droit au loba. Donc, c'est Jackpot qui parle, bah, tout va traiter, il est incohérent. Donc, bah, analyste, où il y a Bissou à Congo, bah, Bimaraka, à un moment donné, moi, je sais pas. Je suis pas là pour croire à Jackpot à 100%. Nazara juste na départ place Marambe Banda, au Moutaboya au Loba. En fait, c'est lui qui peut comprendre les propos de Jackpot dans la sagesse et à loi. Mike Maramaboya au Loba. Jackpot quoi vivre en moi et au Loba. En tout cas, voilà, Landi à Info Sans Fil TV. Tozaki bongo ngai na bino koyoka oyo nini Jackpot ayaki koloba mpona likambo oyo etali sex tap ya Peniel Zamba oyo biso nyonso bamama ya Congo, bamama congolaise oyo bazali partout na monde entier toregretaki nango makasi mpona nini bazali kosakana na bolumbu ya mwasi. Tolobaki ete ezali Jackpot moto apiblie yango, kasi Jackpot na kolanda ye awa auti koexplike biso ke ye azali na kati ya makambo wana te, ye ayebi moto apiblie yango te. Botala ba différence ye azala na batatu, moto wana azali na ndeko Peniel azala na batatu te, epuis nzoto ya mwana mobali wana ezali moke. Donc ya ye eza nango peut-être ya monene na ndenge ya kolanda
maloba na ye. Ensuite alobi ye azalaki na opération mais aexplike biso ndenge nini makambo nini oyo bango bawelaki na Peniel na ndenge abengaki Peniel na ndako epuis bacapture wana ya conversation oyo tomonaki ya ye na Peniel. Ezali conversation moko oyo ezalaki nango ya kala ntango abengaki Peniel na ndako. Bandeko na ye bakamarade na ye bapire ye babondelaki ye azongisa ye kaka tika yakende bongo te mpona likambo ya zemi. Yango wana abandaki kokomela ye mpo bakoka koyokana me ezali ya sikoyo te. Donc sikoyo atiki Peniel. Biso bato oyo tozali kokondane Jackpot tozela 4e mobali ya Peniel akoya tokotala sikoyo soki mobali wana akozala na Peniel ndenge nini pamba te ye amoni ete Peniel azali mwasi oyo ye akoki kovanda na ye te, azali mwasi ya libala te, azali mwasi moko oyo soki mobali aye kaka azwi na ye akei. Nayebi te bandeko soki bino mpenza bokondima makambo wana a 100% me nga nazali na mwa badute namoni ete elobeli ya Jackpot oyo ezali elobeli ya mobali moko vraiment responsable te pamba te yo oyebi bien mwana mwasi wana azali na baproblème ondimaki kolinga ye, ondimi kolinga mwana mwasi wana obimi na ye makambo na bino mibale esimbi te. Il fallait kosala pe ndenge moko na ndeko Mike ndenge asalaki aboyaki kobimisa nyonso andimaki komema ekulusu. Tango yo oza koyebake mwana mwasi azali mwana mwasi moko mabe donc message na ye mobali oye ozwi otiki seke yo pe ozalaki na yo na posa ya kozwa mwana mwasi mpona kovanda na ye te mpo ndenge olobi bamemelaki yo ye toyebi te soki mpena makambo ozoyeba eza ya solo mpona Pasteur Denis Lesi ekosala biso pasi mpenza mpe mawa pamba te tokomona Pasteur Denis Lesi ntango mosusu mpe akoya korépondre par rapport ya live na oyo osali mpo makambo olobi wana eza lokola ke Pasteur Denis Lesi akoma koteka Peniel. Donc Peniel akoma bilanga na ye osalela ye mbongo akende kotikaka ye pa bamibali ya mbongo azosignale mpo olobi bien Pasteur Denis Lesi ayebisaki yo ke Peniel abelaka motu azani eza nango kope zwa ye kaka talaka kokenda makambo yango sérieux te. Nyonso wana nayebi te soki ezali badifamation ou bien ezali bavérité tokolandela kaka histoire oyo ntina suka mpo Denis Lesi mpe azali moto ya media ndenge bino mo bobengi ye wana azali influenceur. Lokola azali influenceur ye mpe akoleka akoya koexplike pamba te akolanda mpe live oyo bino bosali. En tout cas nayebi te mpenza mibali na biso il faut bazalaka na mwa sagesse moko boye ezali te soki likambo ebimi soki oleki na réseaux sociaux il ne faut pas koya koloba kaka na ndenge wana. Donc yo ozomona likambo wana eza nango mpona yo eza kilo te ndenge bapiblie mwana mwasi wana batie yango na mokongo na yo il faut komona yango ezali kilo pamba te oza na ndeko ya mwasi oza na mama oyo abotaki oza na bana ya basi oza na baniese bacousine banani ya basi oyo soki lobi ekomeli bango ekosala pasi. Yango wana na bandeki kolobake toyebaka korépondre na réseaux sociaux kotala elongi ya Jackpot ezomonana ke aza na ye ata na remord moko te aza na ata na susi moko te ndenge likambo wana esalami. Peut-être ntango amona ayokaki bavideo wana ebimaki batindeli ye abandaki kosepela akumisaki nzambe na ye mpona ndenge basambwisi Peniel. Mpona nga nde nalandi maloba ya Jackpot nazomona ke aza na ye na esengo na ye bango nyonso mibali bazopesa Pasteur Mike raison. Pasteur Mike aza na ye nzambe te akokozala baraison na ye mpe akokozala mabe na ye ndenge moko mpe na Peniel aza mpe nzambe te aza na mabe na ye aza mpe na malamu na ye me oyo esalami ezali ba erreur esalami tolinga te tokondane bato te na 100%. Il faut koluka kozipa likambo oyo kotelemela ba oyo bazosala makambo ya kopibliaka bavideo ya mitakala ya bandeko basi. Nakanisi bandeko na ngai tosuki na biso awa ezalaki bongo ya bino
Info sans fil TV, animatrice Nabino, Mama Info. Tokutane sur son balai. Ciao, ciao, ciao.